Bien. To baby si musala biso pona nini. Ta mususu bosola une fois okutata musu mama belvaza na email moko bien te mukolo bien ke na téléphone. Mama baby ta musu na ta biloko ta musu ya bien na téléphone te ta musu ya mbaki ta musu kuta ata pe mutala ba problème na ye. Ozwi yango na ndenge na yo yambeleli yango. Ba mo to maka na télévision. Ndenge nga na za boye na longo na nga famille bota na comme na nga les abakou. À la portée de tout le monde. Tu regrettes aujourd'hui, il y a pour ça la théâtre. Makambo ezaki ça c'est suka libanda. To mo tina scène. Tina ba émission. Tina ba émission. Lelo to biso ba comédien mususu mingi. To boto libino ba bangala pa ba journaliste place. Place très bien. Pouvez-vous répondre comment lorsqu'on dit que le milieu théâtral c'est un milieu trop toxique? Ils dit na ba mabunga ebele makambo ebele ba problème ebele ba situation oyo ezotia bato en valeur te. Ton arrivée na maison Bella Production et seulement le lengeni. Tu as été contacté comment? Yango des fois te biso ba comédien ba respecter biso te ba pesa biso ba place te. Ya de faut ta mususu biso moko ne to bungisa bo moto na biso. Non to le but bato bazami ba problématique ne ba se sentaka ta mususu mal à l'aise place moko bo nga na za na problème na mutu te o ben singa pa na bino po o teka même musala na nga o reconnaître musala na nga o na sala o pesa ngo valeur le but ndeko il faut quoi sala musala ne bi o bengi nga siko na ya to ke binemi na kuma na bakanda ba problématique ne ba se sentaka mal à l'aise. Très bien. Ngambo mo ba sali film boy ba sali fête ba bengi saka ba ngambo ngambo bengi saka ngambo ebomi théâtre ekufi théâtre ekufi neti biso pe bato za biso ba lipo to zanga biso esika to komo otula. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de l'émission de Code de bonne conduite, Mbote, Shalom Bissika et Zouame Bino, meilleurs vœux na bino nyonso bo nana 2026. Que les bons dieux vous gardent, Nzambe a bomba Bissika nyonso et Zouame Bino. Tatingala pas aujourd'hui avec toute l'équipe de Top Media Télévision, nous sommes déplacés. Pour que nous look la bino, la personne que vous avez tellement écrit, la personne que vous avez tellement demandé, Bolowe qui était tonton t'a dit depuis la création de Top Media Télévision. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette grande dame n'a jamais été na antenne na biso ya Top Media Télévision. Est-ce que pour l'année 2026, il n'y a pas moyen qui ne veut rien? En tout cas, appelle Nabino Ekomaki, elle s'appelle Maman Efoku. Renald, j'ai l'habitude de elle est juste là avec moi, mais je remercie d'abord le salon. L'espace Oyo Bayambi Biso, Batikeli Biso place à Kitoko, GG Beauty. C'est-à-dire que Tozan a Biso a limité. Quantième rue déjà ici, c'est 7e rue. Première rue Forgeron. Première rue Forgeron, on a limité. En tout cas, espace Oyo Ekoti pour contenir plusieurs femmes, plusieurs personnes pour nous saler Moussala Nanenge et Longobani. GG Beauty en tout cas, que les bons dieux vous bénissent. Et un grand merci à toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Pembe Nubien Mosika, moi Tadingala, je vous aime beaucoup. Parce que solo la parcours. Je remercie Maman Bijon Ketani, je remercie Maman Milissé Timaïnga, je remercie la maman chérie à moi aussi, je remercie Maman José Loussadissou, je remercie José, Maman Sylvine John Jolie, Sylvine John Jolie, c'est-à-dire Bissigagnon sur des mieux, que les bons dieux vous bénissent. Maman Jomi Tanganga, je vous salue. La mère de plusieurs, Maman Diasonama, que les bons dieux vous gardent. Big dédicace à l'impératrice Marie Tabo Rabosa, tellement ébélée. Maman Fifi Makenda, que les bons dieux vous gardent. Un grand merci à Maman Mireille Pia, un grand merci à Maman Echel Ngoma, Boza ébélée, Bayebolinga Moussala, Otadingala Pasalaka. Berthe Konde Mbongwa propre. Émission Nabiso et Banda Awa, n'est-ce pas Maman Zozo? Maman Liliane, depuis Montréal. Maman Liliane, depuis Montréal, vous êtes voulu depuis un certain moment tes engagements aux autres honorés en côté. Alors, Maman Liliane, il est temps de passer à la vitesse supérieure pour régler la situation. Toutes les personnes, Maman Liliane en tout cas, beaucoup me les messages, beaucoup bengaye, beaucoup c'est que bazo lukaye, a luka moyen à manifester, n'est-ce pas? Un grand merci à Maman Mapassa et Maman Mireille depuis Montréal, na Canada. Voilà, tous les extraits et un film Nabino accusé, puis on se retrouve tout justement après une façon de représenter Bino, l'actrice Otto Yamil Lelo, la Top Media Télévision. Suivons.
Et non, c'est anniversaire quand on a l'appartement dans ma. Fête ma casse, mais quand même une petite organisation. Téléphone là. Non, c'est papa. Oui. C'est que je l'entends, mais quand même, elle ose avoir un langage, excuse-moi les termes, mais moi c'est à balabala. Moi si, donc moi si Koutuko. En tout cas, nous allons vraiment la façon sur la. Toi tu es l'ami de Ada, de Bandi de Loté, de Ada Yo Kakayo. Comment tu peux imaginer la état où nous en avons? Sounine. Bien sûr, mais on déconne même pas Koya Nanda. Ce qu'on l'a dit, moi, ça n'a pas carnet chargé. Ce qu'on l'a dit, papa. Moi, c'est Siabota, déjà, le Bota qui n'a pas dit est-ce que c'est normal? Il doit prendre soin de son enfant. Tu ne me respectes pas, pourquoi? Tu poses la question à qui? À moi? C'est à moi que tu poses la question? On s'habille, non, la famille? On s'habille, non? On s'habille, c'est bien, mon bel non, c'est un beau bien, bien. C'est quoi ça? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Vous venez de suivre avec beaucoup d'attention l'extrait de votre série Accusé. En tout cas, allez suivre ça et vous ne serez pas déçus. Bisoto continue comme ça, la moussala na biso. J'ai l'habitude de Oloba. Les artistes et comédiens, bazalika na ba défaut té, bazalika na ba erreur té, bazalika na ma bête. Ils ont aussi des qualités. Aujourd'hui, la femme du théâtre n'est plus comme la femme du théâtre d'hier. Aujourd'hui, théâtre est un monde moussous. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons, lorsque nous partons vers Bango, tout le moyen to tombolaka, to pesaka image na Bango, to tchakango na première position. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis déplacé avec Assak Égyptien toujours dans pointe. La grande dame pour la toute première fois. Égyptien, zoé non bien. Mère Alati na makolo. Mère Alati na makolo. Bonjour maman Renate. Bonjour papa Ngalapa. Bonne santé. Zamba bate. Nicolo Belé mère. Tozali mais bonne année. Bonne année. Bah fête l'équipe bien. Kitoko. Bah fête l'équipe bien. Mais apparemment maman Renate, les gens moi Nicolo Belé oyo. Toluki Kosala émission est simité, très occupé, très depuis busy. 2024. Est-ce que c'est 2023 24, on a 24. Voilà, boni Neve Nangai, boni Baleki. Afimiko, Tanta. Mwana Yagwa. Ya Mwana Yagwa. Très bien. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux, mesdames et messieurs. Je signale que j'ai reçu cette grande actrice, Oazali, bourrée des talents. Mais le lot, nous avons partagé expérience ensemble. Nayo, d'abord, avant tout, dites-nous un peu l'année 2025 et lesquelles ont gagné. L'équipe bien. L'année 2025, l'équipe bien. Bien à koleka et koyekuta sur l'arrivée à mon bébé. Donc bien baki ça mi chose pesi ba bien na ba bien pesi goût. Ah yo ko ngana bosana ki on rappelle nga goût. Voilà, mais l'année 2025 est qui une bonne année pour la maman Renate? Oui. Oui. Oui parce que na qui beaucoup plus ngamoko. OK. Ouais. Vous avez beaucoup plus de moko pourquoi? On a se concentrer à l'arrivée à mon ananga. Denga oya. Tu attendais le bébé en 2025. Ouais. Voilà. Le lot, Zamba Liboso, Bandeko Bakoza, na besoin ba mekoyeba na top de télévision, tonton t'a dit ayambi nani, Renate Foku, Aouti wapi, Abotami wapi, Akoli wapi. To mekozo un peu moi parcours ya maman Renate. Renate il faut quoi Aouti wapi. Na ote pa so mama biso. Basangani, balingani babite. Leto lingani bolingo na biso za makati photo bota. Bayokani babotinga. OK.
ava babotanga baswani makasi bakabwani nano wana mama na zeni mama kimia kimboka na bango oza mbandaka akomi kuna aboti nga na mboka nabotama na mboka nomona nga yo nazamaka mabe nabotama na mboka nabotami na mboka après 3 mois bazosinga Kinshasa après akomi kokenda nga mboka nakoli bikolakola biso oza bana bonne vie te oyo tokola esika moko nakoli na kingawa. Bonne vie, c'est l'éducation oyo yoza nango ya malamu. Merci. Ah, merci. Oui, on avance. nakoli bisika ebele tofuteli et puis ndamasali grâce nakomi oyo naza lelo. Très bien. Mais au moins maman Renate, papa et maman beaucoup plus au passé tananani. Na maman. Na maman. Maman abano so mingi. Batebele non pardon ba te ke bakasana za kaka mongo mungala ne baloba. Papa nanga za non muluba. Muluba. Ah. Ebele ba ebinga na papa nanga za muluba kombo na nganda ya kalenga. Mama na nganda zalaki mongo. Très bien. Mais beaucoup plus aussi parce que yo côté Moulouba pena et Bimagate beaucoup plus yo au présenté biso côté Bangala parce que au fani mingi na maman. Oui, na fani mingi na maman makamebele ba Bangala na message na mingi voilà. Aujourd'hui, maman n'est plus, que son âme repose en paix. Kokwabana. Vous êtes aujourd'hui une maman. Okay. Lobi Ozaki, Moana et pas maman. Qu'est-ce que tu peux, Koloba, na ce que tu as hérité et pas ya maman? Pour le lobby, no bozali ba éducatrice ya masse, bozali ba e obazo ko inspiré aussi baba ndeko misus. Na musala na bino, na lo lenge oyo okoleli, lelo okolo belani. Bravo à ma maman. OK. Bravo, bravo. Asali musala. Tout mon côté azalaka parfaite. Na rosa ka mala monter na zana ba qualité na ba défaut na ba mais ba qualité na ngeze belé pour les ka ba défaut. Merci na maman na nga parce que asala musala tozwa grâce ya obota mabana ya ba yate. Mais oza plus important no to zongisa ngeza ki na za éducation malamu na za mutu. Oui ba penzambe. Na ba penzambe parce que ça y est mobulu hein. Merci na epo asala musala malamu ala sanga kolamba alaksanga ke mama nyoso na babala tawa bimiso na mukilita za mama ta musavo dongola mama muninga zona nuta ya kotala ta muso ko musapi image ka ya mama no ese na dongola mama na ngande ngombo ko dongola mama no na ndaku te ndemo ko dongola mama muninga libanda te. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, Renate Foucault azalaka trop fier na ye akenaka beaucoup plus kotoka kozonga kana source mona azongi na bofala kuna azongi na boteka azongi na baboba ezande côté ya bakoko na biso mo côté kuna azongi pena kuna ozalaka fier nango parce que ebele lelo bazala babungi saka origine na bango batebele kuna koloba ke moi soni moi nini bozalaka fier nango. Place où tu outil ezalaka vraiment pasi pona muto azana ba conscience na ye abosana. Très bien. Neti ngana za no trop fier mama la ngala sanga nzela ya Nzambe. Nzambe ala sanga nanu babosana ka succité. Très bien. Yala batu mususu ba ratama pambolo na bango parfois pour orgueil, parfois pour na komona ke na niveau na komi na kokoza tuna zonga tapsuna kola place na balie moko boye ba mona ngana kesa ngana tuna batuana soni place na ngana na chango wapi non ozaka ka oyo zali ntakobunga oyo zate eza kutusu bien ba monike niveau mutu oyo aketi place boye et ça la paix sous bien yanga na bosa na place na utate na bosa na te parce que bon mwana nanga moi ki bo jeunesse nanga na passé mingi na batuana ya mwana ta na fana ta ba amfulele ki be na tchasa na zana susika na mona ba mpo ça la mo loko mo boye ya bien très bien maman abano sonine o koli ndenge nini mwana moko mobulu mwana moko trop timide bete na bisona lisolo ya naissance na yo maman abano sonine lorsque tu es arrivé na tikale ko zala timide na tikala ko zala timide nazaki toujours misu makasi ka tina kona misu makasi na ngale nazala ngolelo toujours mutema ya mawa omoni mama nde toza lelo ndo za papa bo ninga pe naza mama nde to bota bana ato boti 10 oyebi caractère mwana na mwana obike mwana nga ozabwe caractère tozala ngona
dès le bas âge ya moke wana la plupart bana bakola nango omona ke mwana ngo alinga okabate mona pe mo défendre pour akola na menga maman nanga bano balanga toujours que nalia keloko jamais ngamo yo moko très bien nalinga okabola na bato nataka na susu muninga olela fona telemisa ye mais matata nde nakola la matata nanga tile pe nazala matata société était Renate Fokunini na bokoli na yo na bozalisi na yo na se na moyo ezo côté yo ni en tant que mère pour na bana to pour na non d'abord pour na yo moko pour na ngamo société et sous si na mtezo continuer côté ya puis côté ya ka très bien et sous si na mte makamo ezebele société zote ya biso ya mabe ya malamu foza la kaka bien pour na ko éviter makamo sose komaka Renate Foku tolali tolamuki bu Renate Foku parcours na yo professionnel na lolenge otamboli na lolenge okoleli obandi parcours professionnel na yo wapi nazaki déjà mutu moko ata na fai na bato boye nalinga opesaka esengo ata ava na banda mosala na ngai ya art nalinga place naza fona créer ambiance mo boye nalinga mutu azala mawa te nalinga foto za ya kosekaseka de nature na ngai nalinga abongo nalinga no place ya makelele te koswana te nalinga place oseka place oyo bile place nga na yaka santé makambo mutu mona ezokende wawa ntango namonaki na ye na banda mosala na ngai ya théâtre natalaki ba groupe mosusu ebele natali après nayolanda annonce moko oyebe Eli Salum azalaki pa mama Marie-Hélène et puis ntango aye kozwa décision amoniki akoli alobi alongwa pa mama et puis afungula atonga ndako na ye bon sozalaki parmi bana oyo ye akitaki na bani mosala na ngai ya théâtre kuna depuis 2014 début à 2014 très bien et pa mama Eli Salum nazalaki kuna na ye ti nakela groupe mosusu te naboya ozala ndumba na bagroupe et puis ezala pe soki okotia il y a toujours les on dit très bien uta mosusu place mpe bakoyiba oyo eza kati na oyo oyeba te na préféra nazalaka na maboko na ye et puis nabimi mpe kaka na maboko ne mpo nazalaki ntango mama elongola ayetya non stop na groupe nga mpe nalukiluki c'est lancé dans le monde en Zonzi. Toujours il y a un monde en Zonzi, mais avant il y a un théâtre Renate Foku. Quand tu regardais la télé, tu te disais Nini, le lopé n'a pas ça la théâtre et ceux qui au bando quand ça ça la théâtre, tu voulais faire le théâtre le colonel. Dans la théâtre, on a joué dans naturel. Na forcé l'autre côté na joué le la maman linga ndenga zala ka succès OK pona idona nga pe za maman linga ndenga zala ka force akate azakate ke azaka oui il est en alo très bien voilà mais aussi après ça mais au kenda au côté na tonalité opponent tonalité beaucoup plus poignée yo moko moto linga ou bien ezali oyo mona que tu as la facilité ya ko se communiquer na pona tonalité T que na ya na pona fona bano jouer na tonalité T très bien na jouera nanu ba rôle nyonso très bien na jouera ba rôle tout na jouera mwana na jouera maman femme mariée na jouera ba rôle nyonso mwana musala o lelo batu nyonso ba komo linga na jouer so ba rôle na ngate na tikaka na mwana musala donc ba natalaki mpe nga bino bilombe baze be na théâtre mpona kosala place na théâtre il faut oya na mo eloko mo boye so oluki bajeune fille baze ebele ntango mosusu baleki o na poitrine baleki o na tolo na nini na nsima na nini akoloba français anglais baze ebele mais fo oluka mo eloko mo boye omibimelela na marke na yo nde namonaki bon en même temps na ojouer Renate en même temps, on a joué maman, on a joué mais la fin la tonalité. Très bien. Avant de venir dans le monde théâtral, Renate a eu ça là. Avant nazalaki au salle na restaurant moko zaka na limité na 7e rue kuna na première rue. Nazalaki lokola gérante na restaurant bar moko na bano sala repas. Et puis na salle na mona que bon ko sala pas mon deza mabete.
Et dépendant de la personne, oyo, ok, kokutani comme patron, ton patron na yo. Aux rendre service, disons. Aux rendre. Mais nazaki na sali musala, na kuta ki na restaurant bon, par terre. Mais arrivé dans le cap sur rabato, abato ben na rabato, na sali musala, mais respect zaki vraiment té. Respect za la quitté. De na décembre 2018, nazaki décision ngamoko na petite musala. C'est lancé ma casse dans mon a. Lelo bena tozana yo, lelo tozana yo. Nabo fala kuna na ba côté na biso. Bo fala te, na bwende. Na bwende. Aisa. Nga nazo pika bo fala na boteka, na mbandaka, na basankusu kote kuna. Na mboka na biso kuna langage ezaka plus utilisé. Ezalaka nini? Langage plus utilisé pour le donc quand vous arrivez et vous écoutez ça, tu te dis ben là je suis chez nous. On a biso mboka wana o to lingaka parce que na koye mangala teta musoza na passe ko yoka lingala. Tuzaka lesta to loba ki mongo. Magema mangala yaka mike mais tuzaka vraiment à l'aise tant tozo communiquer na ki mongo. Dernièrement na moni na ba boatu, na ba mai na ba nini okena ulwani. Wana commerce mon sous ça à côté? Non. Na kena otala banoko nanga. Ezwa kitan bana liwa mama nangai banoko nanga mama nanga banolinga bandeko ne mingi. Et la kisabiso souci ya ndeko ndeni fo boyoka na amawa. Amona ki bandeko nanga bayoka kala commencer théâtre la comment boye bayoka ka ya des fois bazo bunda kuna mwana biso mwana bina mwana na katena mino ngafi mafuna kita. Kotala bango. Très bien. Ndena kita kina kotala bango mais ezaki na esengo moko iko tika la ko remplacer esengo oyo bango bazala kina ngote. Esengo moko kanati. Très bien, voilà mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec notre émission. Elle s'appelle Renate Efoku, une actrice na Etanae. Nous disons un grand merci à Dieu, nous disons un grand merci pour Nathan Odo Apesibiso. Nous sommes en train d'évoluer à des parcours na ende togobeta makam na ende to solo là parce que beaucoup plus to solo là misala na bango ke ba personne oyo bango bazali différence nini lelo yo o salaka entre vie privée na yo na vie professionnelle na yo Renate Foku. Vie privée ça vie privée, vie professionnelle na vie professionnelle. Magena na batu mususu akoluka akota tina kata vie privée. Très bien. Mais vie privée mutu za vie privée mutu. Très bien. Magena toza ba personne moko public tondima to bima na miso abat. Mais à part que la personne ou aza public, naza pe na vie privée nanga oyo fo na batela. Aujourd'hui femme mariée, êtes-vous fière de ça aussi? Trop fière. Papa est dérangé à été théâtre oyo ezali un monde où il y a trop de bavures, il y a trop de quoi. Moi si naye à se retrouver dans le théâtre et des fois pe na mona ka pe to yeti na ndako no to tourner. Est-ce papa est dérangé à été? Apeki sanga musala te. Dès le début da to kutanaki oya yebisaka nga na linge pona ba aventure te et na ye pe pona déranger musala na yo te. Très bien. Respect kaka. Respect bi ke nazana mutu naza responsable pona ko éviter ba bêtises. Respect car pexanga musala nangate. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, tous on a la machine, tous tout le monde a Renate Foku sur scène et puis on se retrouve tout justement après. Suivant. Bonjour papa. Bien. Bien. Agitation oui. Tête, on va ça musala, on va ça les péter. Voilà ma mère qui loue. Avec maman. Hein? Maman. Aki ouais. Là maman ba melaki. Bon oui, là ça on ino qui na. Ah mais je pas mugana melaki to langwe na mariza le topo. Yo bela yo mo. Te. Melaki mai. To bino mo me avec le go. Te. To go me kango. Bino. Hein? Fan drop pass. Ouais, c'est quoi? Drop pass. Yo, kana. Nenga c'est détendre comme d'habitude. Ah ouais. Tu as un kit.
Maman, tu vas chez tout ça. Yo, tiens. Bah, j'ai une tout ça là. Bongo yon. Papa, amoni mama le bisambre ati biloko moko loka biloko mosala. Biloko nini so ati biloko ne fa bisanga biloko. Adwa ki basuki ya bato bapeliki alobi te mo. Tata ngai. Yo, kende kuna yo la bana na kete. Peliki Oui, yo ndio uzara bila kwetu to kuma. Obunda. Ngai na Pour moi, c'est kana ngai. Moi yo so ngai. Yo kan ngai mama na so. Yo, moi yo so ngai. Mama ta mama lo baki yo so yo so ma ozu sa monde. Po ya mona ka bato nyonso loka ya zanga ya bato. Na to pesa yo tata ngai. Amani, ko ba mezana. Ndemo flex nga bongo so na sali makasi na koti na osala ni. To kolanda to bimisi. Ngai na kolanda ta pa mota kokota kuna zate. Donc bimo. Oh, donc ce qu'on dit bongo te menanga. Kote. Zela. Maman. Yoka. Ba blague ko na ngoti. Ngai pe na to sa ba kete. Mais la supportable là va jouer. Oh, bon, maman. Yana te ya mota. Mais là So ndela na posa que nous vana moi moké kuna na se détendre. Yo ba da ba. to yo fa. Yo bengo do ya. Yo bengo do ye do do. Nda. Yo ba da kuna tata ngai. Yo ka poli ko yo ka ngombe poso. Yo be do asisa. Na tu no poli ko yo ka ngombe poso. Tata ngai yo ka ngai mawa. Esa Esa ko na bongo. Yo na point. Kwani sio kweli lepo na nini? O ka ngombe point. Gad. That. Donc bino botel meni ngani na awa pour ko na chambre o bi Dada, ya eh, kuna. Yo fanda soko ngoti ya moto na te ya kuseni. Ya kana te ya kuseni. Pachani. Oh, yo no chese pour pas na e. Ye mo polo. Na do aboite. Example na bongo tata. Ah, ata na boy kam. Ta ko tout ngai. O to ngabo ni. Bisanga. Boni biko. Bah j'ai commencé ça là. Non na awa, il y a dans la chambre, hier maman Obi. Ate, anabe loko. Et comment il n'a pas la montagne? Biso to sala loko te. Naomi. Papa linga ko ta biso to le bite mama tie ba peliki. Il va dire c'est le roi. Donc chambre na sur accès pour la dire. Pour bon ba on pique ça là. Yo te do pique ça on ba on le. Ça va bébé. Ça ne va pas. Comment on a dit ça? Oui point. Bien. Mais Pour maman on est la personne va pas on. allez, ça va. Maman on est ligne. On est ligne. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Donc, ici, vous venez de suivre avec beaucoup d'attention Madame Renate Fokou sur scène. Une façon de vous dire que Aza Moté qui m'a calaté, Moté qui m'oubaté, ce qu'elle dit, Eza Oye à Salaka. Le théâtre Ezali Moussala Nae. Alors, lorsque nous venons na Lobaka mettre fois, tout chaka bango na premier plan, na première position, tout ça bango valeur, ça fait quelque chose de bien. Bazalaka na mabete, bazana bazal pe na ba qualité na bango. Mais pourquoi nous prenons justement le côté négatif na bango, les photos tombo la bango, nuit et jour na miso abato, les pétos zo ba qualité na bango to présentango et pas bato. To betana no li solo ya scène Renate Fokou, la toute première scène et le tout premier film oyo joué na vie. Comme on a dit, n'est plus à la nani. En 2018, premier film a joué, on a qui na Top Vision. Top Vision. Top oui. Vision. Wana Nzozing. Nzozing. Ndenga na bimi na Top Vision. Ok. Ndenga na bimi na Top Vision vraiment. Premier film na ngezala qui première apparition na na TV, batba mona na YouTube. Le titre film est Barcelone Mondongo. Barcelone Mondongo. Voilà. Ok. Le titre est film Barcelone Mondongo quand on a Top Vision. Les petites sœurs ya Darling Palata. Ok. Aujourd'hui, elle est au côté na scène pour la toute première fois dans le monde de Nzonzing. Beti la biso na lisolo. Tant on a ezalaki nanu ndenge nini Nzonzing nanu. Le monde de Nzonzing ezalaki facilité pour na kokota. Na kati pe facile pété. Facilité pour na kokota. Na kati pe ta mokoti, ça fait facilité. Très bien. Oui. Bon
pour nous quand on a donné des qui passent biso to botama na bangolu na biso na ba chance comme on a il faut que la chance donc il faut passer au monde il faut quoi tout li il faut quoi ça ka place tout ça ka ba porte ça ka polele oh là ambon na donné peut tango yena kati il faut piquer miso ya bato ba réalisateur eza ka braquer wana siyo misu ya ba producteur eza wana kaka braquer siyo misu ya biso na biso ba collègue eza kaka wana braquer siyo donc yo nde sikoyo faut lakisa nani oyo oza à l'époque allez-y maman allez-y faut lakisa nani oyo oza po obima quand même na moi dignité personnalité très bien à l'époque condition ezalaka nini pour vous mettre sur scène condition pour notre na scène na mututo mesana toujours benga boss na biso Yves Lubamba oui na top biso po seywana biso pe to marquer époque na biso era na top vision ezaka pe na top vision pour pas confirmer top vision avec cartonné artiste faut mais zaki fa fo leka mais ta ka arriver na biso na umete mako ba simsenga contrat na top vision po Yves Lubamba monaka da quelque chose na kati na ngalba moi no tike libanda te faut aya na kati asala musala très bien premier conseil na zwaka pas boss na biso Yves Lubamba ayi singa boyo mana oyo osala théâtre tokutana na bango osala no musala nao mais condition na opesa yo kozala bindimandima te mpa bato na biso bato oyo botravaille bino na bino na bango très bien kaleso na yo kita bikita te mutu pa kosa yo te atya na mutu te ke oyende mutu afula yo yende mutu apesa yo succès très bien mutu moko te apesaka moninga ne mutu succès très bien okozwa neti oye na chaîne nanga monene boye na Top Vision so oza na makambo te ozwa mpe eloko mpe te très bien donc musala na yo travail na yo nde konéglisaka eloko maloba te na scène lope yo na mutu loba ta mutu yango nde mutu esala olobi ozala mutu monene mutu akosa yo te kita nabima na yo mpona peso chance mutu akosa yo te. Et bon, c'est que nous apprenons qu'à l'époque, il y avait non, na scène, il faut pas y amba yo non. Oui, yamba ebele. So tape la plupart bat bayamba la batikala kana ko yamba naka. Ta musu na porte za ke to yamba na te. Ye ka fo ba yamba ye po akota. Ba kota pe porte tika koko oui entre mais ye koko ko zala te. Ye fo ka ba yamba e. Yango la batikala kaka boye. Yamba. Moi obembisi ba musala na yo. Ta musu place eza ya facile. Yo loko mesana ka ke ba osenga nga boye. Ta musu kuna ba osengo te moko ye ka ngai naza na nga boye. Est-ce que le respect entre le comédien, le respect vis-à-vis il y a des producteurs à l'époque, il faut qu'un artiste ait à imposer ou bien faut imposer respect à la place aux autres? Est-ce que mutu aza mutu po yebisa qu'il faut imposer respect te yo mutu mutu on sait non faut imposer respect moi bona kati nao faut imposer respect za te kana na yebo faut mutu to respecter nga te façon na yo kaka très bien façon na yo ba limite otie yango na respect otie ke awa na okata mundelo te très bien de mutu le amoni ke mutu ali okata mundelo te ipeza passe po okata mundelo wana ko aya envers yo très bien yo moko mais à l'époque, au participer dans le film Ebele, à l'époque, le contrat au Babanda Koshinise Bino, c'était très avantageux pour vous? Oui. Oui. Ebele Babanda Kotama Kele, bah si c'est bon, bah contrat, bah keko kanga bango, artiste ndengeni andima fa na place moko. Ebele na kat na bango azwa quand même pangolu ya babengae. Balaxé na papier à contrat wana azwa temps ya otanga très bien babane kuloba lwaka libanda mais la plupart na baba na kuloba libanda so ba ele boya tikala boya ngote très bien oui mais aussi mais aussi à part le contrat souvent na époque wana banani ba banaki okomela bino souvent ba filmer na époque wana tozalaki na Nico Chege na Top Vision Nico Chege azaki okoma ba film beaucoup plus bezaki Nico Chege
Tino Matuza bayaki oya ba Dailunga ba Raïs ba tebele ba tebele to zaki belé ba tebele bayaki na moi touche na bango et puis président la biso Yves Lubamba a pesa biso une opportunité moko ya toko cha ba film mais avant toko maana ezaki lenga na na Top Vision et bandela bana signer contrat na papa Edo Kaungu aza grand frère ya Yves Lubamba yeba bana ko coach ba film na Top Vision na chaîne ya ndeko nae abana ko coach ba film wana biso kinaki no papa Serge Mwembo. Merci na papa Serge Mwembo, mon papa na benga mon papa azwa pe temps ya ko lakisa ngai comment na ko se mettre na scène, comment na ko ki ko sala banen makamebele papa Serge Mwembo pena asunga ki ngai vraiment avant na ki ko signer contrat na Top Vision. En tout cas, papa Serge aki wana vraiment nanga zaki papa. Ceux qui ont contribué à la carrière ya Renate Foucault jusque là. Et ça banani na banani. Carrière neti ya ko carrière na yo na musala na théâtre ba oyo ba accompagner yo ba aida yo na musala na yo ya théâtre jusque là batu ba aidanga na musala nga théâtre ni no jo papa Serge tano na Njonjing très bien papa Serge na aidanga ano benga nga ma fille très bien partout surtout za tato kutana na tournage abosani ke yepe ba bengi ye na tournage ya komara tana mingi pananga po misu na ende so na ebika talinga boila si likambo na salate soki bose ke elongine ka banola sanga ke papa CP toi CPLT papa Serge a aidanga ebele na carrière nanga très bien aujourd'hui relation ya Renate Foucault na ba collègue na ye mususu ba comédien ezani très bien na zaka bien na mutu nyonso surtout na swana na mutu te to bunda na mutu te ba ope to zaka bongo ta musu to zande ta ni elobite ke photos za la mina mutu tout très bien mais naza boza ba collègue mais boza ka ba mite to kuta na scène to sema musala mutamta me misaki ba ope mi balé misato mitema ba esprit moye ko simba na bakangami mais aujourd'hui Renate Foucault lorsque outi na Top Vision oyesiko ko kwesa mana mbula oyo esopani ya ba chaîne YouTube ya ba maison de production et faut moi mi ebele to betana no mois de solo ya bokeseni oyo yo ya kiwana na ba 2018 na Top Vision na oyo yo okomi ko sala lelo est-ce que bokeseni ezali makasi bokeseni ezali na niveau ni eza makasi pota on a longwe na Top Vision to za eza kwa mwana wazaki na ndako très bien mwana zaki na ndako ba parents ne bazo encadrer ba moko papa na mama bakufi mwana se retrouver ye moko donc na minute na ndenge babaka yekola pia lipa na kwanga tant papa na mama baza na bon très bien biso to tikala ki buma boy bana to tikala ki donc bon to kuta pe na chance pour mutu tout chaîne tout e bana ko envier biso très bien chaîne tout boye fond bana ko envier biso bana Top Vision ba bengisa biso par-ci par-là il y a des faits botamu ba ko soigner pas bande ko muso ko kutani bo kimbolengwe ko ne pas le po ba o biso mal à l'aise po era na Top Vision bana o mal à l'aise partout très bien Renate Foucault nazozo ngelo wana mais je signale na bande ko nyonso o balinga musalo biso to salaka je suis en train d'accompagner Belleville Télévision Award 2025 ba vote banda qui depuis début à mois de janvier Oyo et aussi là, le 31 janvier 2025. Intérêt na yo ezanini pour voter les artistes wana. C'est pas la fin du monde. Trophée zalaka mérite ya mosala mutu. Une façon d'encourager les artistes, une façon de leur dire travailler encore plus que ça. Alors, cependant, les artistes Oyo baza nominé pour la Belleville Télévision Award 2025. De près ou de loin, Oyo lingaka, Oyo sepelaka naye, même un plus na yo et pas naye. Même si yo oza mécène, oza na besoin ya ko soutenir, oza na besoin ya ko participer, il est temps appeler, on va vous donner le numéro ya bisika Oyo. Il faut benga pour oluka moyen au komisa soutien na yo na bisika Oyo sengeli parce que vous devez le savoir que Belleville Télévision Award ezali deuxième édition. Première édition et le cas qui na 2024, il y a na 2025 2026, Oyo Ezali, deuxième édition. Soirée, il y a remise à votre trophée. Jusque-là, on n'a pas encore fixé. Alors, il est temps, enregistrez-vous et que vous avez quelque chose de bien. Bon, que c'est Ezali, na niveau nini,
Parce que le lot, vous utilisez la même caméra, vous utilisez la même coupé, même action, même banda. Même action, même ndako. Malgré le lot, le but de la ndako, toute couleur bleue, l'autre comme une verte. Tu utilises même coupé, même action. Même peu bateau. Mais même bateau tout ça même caméraman et l'autre maguette musu ba botami ta musu yo boti moi na do filmer moi boy na boy mais batteur biso na biso tout ça susu ndenge tout ça qui na kalate et le konin et zo sala lelo que mosala na bino bo zala ndenge bo za ki na kalate bo bung 6 mois et le mo bo ezali ti quoi bon moto. Ça veut dire bon moto bungi c'est pas bato belé bato baza faible ba bungi nzela bato baza ba vegle ba koyi na mambulu bato ba mona lobité ba tikale sika moko tambola ka elongi na se voilà. Pensez-vous que Renate Foku jusque là le théâtre ezo permettre yo ya ko réaliser ba projet na yo à vie ba projet à vie net que pour na théâtre donc papa ngala pano parce que statut nazaki nango lobby na 2018 2020 na statut naza nango lelo eza sur statut mon côté très bien yango ta musu na théâtre na ziba recul makambo ebele po ta musu na ngana kwa na obanda film na début février nazoya problème moko eye papa lobi non début février photo sala boto sala na ko mélanger makambo nanga ya ndakute na makambo professionnel. Pour ça, on a mélangé et pour ça la bien. Très bien. Aujourd'hui, bah exigence ya Renate Foku. Na ba principe nae pour atia touche nae sur une production. Ezalakani ou na maison mode de production. En tout cas, l'exigence n'a pas battu. Très bien. Il faut boy. Il faut non bonga. Très bien. Le to sala ka biso na biso bandeko ka biso na biso muto créer chaîne na e muto abike ba producteur baza lisusu te biso na biso to sa musala to sunga o me merci ba ko exiger batu il faut boyer non to te na exiger muto loko te parce que ngai za ka solo programme nanga tango benga il faut que to za besoin na vendredi natali ke vendredi mutu na doit ki sina programme place moko quelque part pour na bima mutu mabete na les epende ko anate na biso nga bien te. Déjà, si nous avons un programme, déjà, soit il y a un mot privé, on a joué un peu sur Ming et Nazaka pété. On a vu qu'il n'a pas de moi, on a vu qu'il n'a pas de moi, ce qui m'a belé mi balé et sili. Très bien. Oui. Nazaka dans ce programme, je suis déjà occupé, je suis déjà occupé, ok, c'est bon. Vous avez pas préféré dans la maison de production et Tony Samina Kishasa Awa. Vous avez préféré au Yobike, préféré dans la maison de production X ou maison de production Y. T. Ok. Pour nous artistes et comédiens. Très bien. On a souci pour ça nous allons besoin caméra. Les papas na biso. Asake. Les Asake azawana. Aujourd'hui, na parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui, na parcours na tinde to so labo quand tu ceux qui aux autres la théâtre. Tu te dis quoi Efoku? Penses-tu que au sala choix ya malamu ya ko la comédienne? Na sala choix ya malamu ya la comédienne. Pona kosekeza bien. Ok. Kosekeza kisi munene. Mutu musaza ki malade. Aya atalika ifuku boye. Na wangala nezanga tina aseki. Dasa aseki déjà. Avec bien. Avec goût. Mais na sala choix ya bien pona nga. Mais choix ekozalaka choix ya mabe pona bana tona ndeko mutu moko azana o azana sous surveillance nanga alobaki akei osala théâtre okoboya na oboya pona nini okoboya théâtre parce que lelo biso pe soki to lukayo ezaka pona théâtre pona nini okoboya oya yo asala théâtre aboya oboya poni ta mususu esprit nga azana mwana nga to ndeko nanga azana nango te
Pouvez-vous répondre comment lorsqu'on dit que le milieu théâtral c'est un milieu trop toxique? ezali na ba mabunga ebele makambo ebele ba problème ebele ba situation oyo ezotia bato en valeur te ebele oko répondre nini? Ils ont raison? Baza raison théâtre yango mote mais biso ne bato sa théâtre ne to baby. Très bien. Lelo nini o ezoboma théâtre selon Renate Foucault? Vous avez vraiment le temps de vous exprimer. Non, tu veux répondre en lo ke boma théâtre lelo eza théâtre eza bien. Théâtre mibomité. Biso ne bato to sa théâtre to baby si théâtre. Très bien. To baby si théâtre pour nani. Ah. Na makam na biso ezanga tina. To me futilité mingi na théâtre. Très bien. To me buzoba na biso mingi nyonso na théâtre. Makambo ezaki sa te suka libanda. To mo tina scène. Tina scène, tina ba émission. Tina ba émission. Lelo to biso ba comédien mususu mingi. To boto libino ba bangala pa ba journaliste place. Place très bien. Na place eza ya biso to boto libino, biso moto komo sa makam na biso. Oui. To bungsi ba objectif. Ki bo moto na biso valeur na biso o to zala nango. Yango des fois, te biso ba comédien, ba respecter biso te, ba pesa biso ba place te. Ya des faut ta mususu biso moko ne to bungsa bo moto na biso. Très bien. Ouais. Arrivé na yo na Nzonzing, je pense vous travaillez avec ma maison de production Nyonso. Comment vous sentez lorsque vous arrivez à travailler dans ma maison de production Oyo Babenga Kayo? Sentez-vous à l'aise de collaborer dans ma maison de production Nyonso? Non, tout le but est bateau bazami ba problématique ne ba se sentaka ta mususu mal à l'aise place moko bo. Ngana za na problème na mututé. Au bien singa pa la bino po o teka même musala nga o reconnaître musala na nga o na sala o pesa ngo valeur. Le but ndeko il faut quoi sala musane bi o benginga siko na ya to ke binemi na kuma na bakanda ba problématique ne ba se sentaka mal à l'aise. Très bien. Ouais. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que Renate Foucault a coquille ko faire réfléchir na bato na ba oyo des fois bazolo baké tout ce qui se passe dans le théâtre, des fois, tout le monde baille côté la théâtre. Oui, tout ceci va te belé pour ça au théâtre na biso. Côté la biso. Biso mo connait tout ceci va te belé pour ça au la biso. Très bien. Mais balbi ni la mo ke baby ça, malala nyonso, mo yaka mo ka fingsa, bayaka nyonso. To ndima kaka faute na biso. Mais balimisa biso ta mususu ndi bozo boyo otala. Siko so bino bo bato wa boyo otala biso banani ba otala biso. Le théâtre te met en valeur et Foucault. Ba place mususu oui. Place mususu que quand les longi nanga moko batala nga na TV, ta mususu place moi be ba ko cha batute. Eh artiste, maman il faut qu'on kota. Voilà, mesdames et messieurs, Bandegolandi à l'école de bonne conduite. Je salue mon ami à longue date. Mon ami a pour rien, Lalou. Et puis, il y a un faute. Coco la RMOP échange à battre. Mais Lalou va changer tes deux panabiso. Tala Adam Moutunangai ya Tongo. Mais à quoi n'est pas de 12 de par rapport à nga sala kezu nga lokwa kuma camarade na nga pour le meilleur et puis na linga soit dans camarade mutute. Ah OK. Non, ça aussi c'est bien. Au moins dans la vie ceux qui ont 3 camarades ont 3 problèmes. Surtout au yebité na monde na bino nani o. Il y a ba camarade belé. Non mais yé ayebaka ba hôtel nyonso ya Congo. Ayebi hôtel, ayebi ba école, ayebi ba flamingo, ba bar nyonso abano sala tout. Yagishasa, mais en tout cas, courage à maintenir Nzambe à continuer à combattre la bango. Parlons maintenant de ce qui concerne Renate Foucault et pas Top Vision oye na monde ya maison de production na biso maison oyo ezo liboso pour na etia musala na yo en valeur. Après Top Vision. Mais wana tolengwe na Top Vision to molo kwa bana babane ba komi ba koti na âge puberté tozo kipete. Voilà, je venais de mettre l'extrait, il y a film Nayo, na Bellard Production, approche Nayo na Bellard, na maison Bellard Production. Bien, bien.
Bien. Quand quoi n'est partout bien. Bah yamba yo pe bien, osali mosala na yo bien. Bon ngala ba. Ba bengi so na musala. Oye na musala ba bengi ko ba considérer yo. Très bien. Siko yo okende kuna ndenge yo se concentrer kana ndenge ba bengi pour na musala. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec Renate Fokou, en tout cas actrice bourreuse de talent. To continuer quand on peut sabino bilengi naye parcours naye état moleli naye et ça quelque chose de bien ba maman oyo ba valeur oyo bazana yango alors to luka moyen vraiment to accompagner bango to tiaka ba valeur na bango liso na bitala tala pour que les gens puissent voir ça. Je vais te poser une petite question par rapport au film et autres tu Kolanda. Ton arrivée na maison Bella Production et seulement le lengeni. Tu as été contacté comment? Mama baby tabenga kinga ye moko akomelinga ke Bella production za na besoin nanga jo wana de Nathalie qui naza libre naza disponible na bi oui maman naza disponible. Très bien. Et puis nakei Bella Production zali moko ya ba maison de production ya ba collègue na bino maman Renate Fokou, parce qu'on va parler aussi de votre travail. On ne va pas seulement parler de Bella Production ou bien de SB ou bien dans la maison de production, il y a Cardozo, tout. On va aussi parler de vous. Mais laissez-moi d'abord vous poser ma question. Aujourd'hui, Bella Production, pensez-vous que Azotia, les artistes, na Bisika Oyo et Sengeli? Bisika Oyo et Sengeli. Na Bella Production. Azope Sabino Valère Nabino. Azo ko permettre bino bo exercer mon salaire na bino. Oui, mais biso mokonde pona ngana loba oui, mais biso mokonde Baptiste todo mi pesa valeur wana to ko zo charge wa valeur wana ba pesi biso te. To négligent. Na lo lengeni ni maman. To négligent onde ni. Exemple Maman Bellevie. To za kana wala pa Maman Bellevie. Abenga na film na ya ko jouer na film na kuti ambiance oyo Maman Bellevie tozalaka nango kuna na Bella Production to seki to sali makamnyo so ba pesi ngambongo na simi njela na kei donc avant kuna zonga ta na kofungola poto to diongola ka ba enveloppe na biso na tamu na diongoli enveloppe nanga na tali mbongo ale ampale zwinga vertige zwinga la ko supporter charge wana te ngai boye na boye ngai nazaka muta Bellevie ngai nazaka ka awa ngai naza boye Maman Bellevie ye moko en personne naza na problème te biso yazo pesa biso oyo tozo mériter respect na valeur ezani a considérer musala na yo a bengisio ya ko jouer ko atali ke on pesa onga na nango besoin on pesa onga na nango besoin mais yo moko komi kuna obebisi na makambo ok supporter charge wana to baby si makambo so ne to baby sa makambo ya defa bango te ba humiliation oyo ezola takabino nuit et jour maman Renate Fokou parce que une fois deux fois nga même je sais que une fois une nga to linga to kene mabe pour na incompréhension oui mais au moins à la fin nga na sengo pardon ma sœur yo be na subo lobi mon frère pardonne-moi lelo tozonga en bon terme en tout cas même si écoute donc ayebate peut-être les gens bon yeba ngondenge nga na soli boye mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous les artistes bozo kokana niveau ya ko maintenir pe ko batela ki bo binoté bo soto na binoté bo lo avakango en famille ndenge français lobi le linge sale se lave en famille. Il faut qu'un nyonso faut étaler à la télé. Il faut qu'un nyonso mukili mubima donc yeba, il faut qu'un nyonso et finir ça. Na peso exemple mo bangala pa. Exemple mo na peso ta mutoza maele a comprendre nini na loba. Exemple ngeza nini. De to bota maboye. Très bien. Mutu na mutu aza na éducation na ye na famille na papa na maman na ye ocho balikamo biso bale to potanaki ya kemal mais ka bato bazaki nzinga ne bayebaki likambo mutu sa libanda ayebaki yango te na pesa exemple moko ndeni nde Mama Sila azali nde Maman Bellevie azali très bien SBTV Bella Production pesa eza wana entre bango mibale non namona te mutu moko afandisi mutu bona yebite pona nga pona zakana Mama Sila très bien nazana Maman Bellevie très bien non namona te Maman Bellevie abenginga
fokunde oza boye otikala na Bellevue na famille Bota yo oza mutu na famille Bota kokende kojouer na SBT kosala boye te na loba na nga pete non akenda pe na SBT babi na nga fokunde oza mutu na biso ya SB non mama Sila na loba na nga ngote pona ni mama Sila aza yaya Mama Bellevue pas aza yaya. Na ba mbala na muta osa musala naye. Muta zo marquer époque naye. Muta a marquer époque na musala naye. Ah oui. Na mieto to ba ki toza na no biso toza kwa neti ba ndeto benga na gouvernement to benga ba petit peuple. Ba petit peuple. Bango ne bazata mususu baza likolo. Baza ko neti ba producteur, ba nani ba osala musala na bango. Très bien. Ba osala époque na bango. Ba osala époque na bango. Baza na besoin ya mutu nyonso. Baza na besoin mutu nyonso. Mama Sila na besoin ifoku, ana besoin kingandi, ana besoin kimubwe. Mama Bellevue ana besoin ifoku, ana besoin kingandi, ana besoin mutubwe. Ko biso mokonde to bebisi musala na biso. Très bien. To bebisi musala biso pona nini? Ta mususu bosola une fois okutata mususu Mama Bellevue azana imer moko bien te mukolo bien ke na téléphone. Mama Bellevue ta mususu na ta biloko ta mususu ya bien na téléphone, ta mususu ya mbaki, ta mususu aza pe mutala ba problème na ye. Ozwi yango na ndenge na yo yambeleli yango. Ba moto komaka na télévision. Ndenge nga naza boye na longwe na nga famille Bota na comme na nga les abakou. Ndenge naza boye. Ta musu na est mama Bellevue zoko ya ko koma nani? Aza pe na fiche d'adhésion te na famille Bota. Ya yo akotisa kyo ndio milongoli. To na les abakou ba kotisa kyo sinyaki fiche mo boye. Ba bilongolo bina comme na nga muta famille Bota. Non. Mapala kaka mingi baza ba l'échec. Ah oui, vous avez raison. Ba l'échec ko moni ko sali théâtre moni ko bundine ba bunane balenga ba buna ko bundana to le bien na ko manaka mukala lipwa na ko minanga mukala. Tous les deux côtés famille Bota mikala batondi SB mikala batondi po nini bana ba esprit muke bana ba esprit faible ba nyama. Non, mais déjà, au conscience, c'est a commis quoi agir par instinct. Esprit faible. Oh. Bon, ni ne la société, musu ba solo la rappelle ndenge na bango to yebite. Kofina à l'époque, jibe na wera. Ba rando mais ta musu wera ke mo akuti pe bana jibe na classe, jibe na na yezo monta jibe ba ke tika bango na ndako. Mais biso ko toto oboma na. Très bien. Non, ta mususu Sila Bisalu na Mama Bellevue kandi ba solo laka. To ebate. Très bien, mais aujourd'hui Maman Renate Foko na eloko tomeki kotombola. Affaire ya ba kan oyo. Kandenge yo utoloba. Ngai na zamu to alalu. Wana kuna alobi nga naza mutu ya Cardozo, wana kuna alobi nazali mutu ya Mbwengi, wana kuna alobi te nga ya Wangila. Ezo tombola théâtre ya Congo? Te. Ezo pesa bino valeur? Te, ata mokete, saki mokete. Ezo boma. Ezo boma. Likama bakao ebomi théâtre. Ka ebebisi théâtre. Baka elongoli bolingo. OK. Yambia tozaki nango na kala. Lango déjà sous les lotes. Tozako kutana ba fête toko seka toko bina toko boy. Mais le commission qui neti ngambu mo basali film boy, basali fête ba beng saka ba ngambu boy. Ngambu beng saka ngambu. E bomi théâtre kufi. Théâtre kufi. Neti biso pe bato za biso ba lipo tozanga biso esika. Toko mo tula. So famille Bota sali film, sali fête. Ba beng saka ba ta famille Bota. Les abakou ils sont les fêtes ba ben saka les abakou biso bata lipo bantela moi to fan ba ben c'est bisante to ki neti na moni neni award nani Bellevue award wapi biso to zate yo na kato zate na zate ah mais na 2000 SB award wapi ngai na zate nasi tu na ngabe oh siko biso ba bosa ni biso ba bosa ni biso et ça la mabe beaucoup mo poza kana ti SBL biki na fula ka bana na ngai famille Bota pe e na ko fula kaka bana na ngai Bellevue award kaka bana na ngai bana ngomoni pas to bebisi théâtre
théâtre baby bakali comme division baby. Mais à ma connaissance namoni na ba nomination namoni ba président Guécho namoni ba président Pierrot namoni ba président Omari namoni ba maman Marie-Hélène namoni ba maman belé na nyoso na tuku yo ozate les poids Belle Vie Télévision Award 2025 a qui empreinte non 2025 a qui donc empreinte est-ce qu'elle a tort les organisateurs est-ce qu'elle a tort est-ce qu'elle n'a pas de capacité de potentiel il y a qu'on trophée le trophée est pour tout le monde n'est-ce pas et ça mérite naïe il est temps Nano to comme les 31 T. Et puis est-ce que il y a Côte d'Ivoire na Cannes au de tous les cas. Ba benda est meilleur perdant. Mais na souka doit zo coupe. Donc ngai en tout cas les organisateurs ngai na ko senga botia maman. Et ça va bien. Et ça bon, c'était juste une façon d'amuser la galerie en tout cas. Et nous on avance. Ouais, c'est ça maman. Nando bino kama baka oyo biso ba comédien to tikela bino musala. Ah oui. Quand même. Ato babeke tout ato babe yo tete ango mais faut za la peine tout travaux mais faut na za na place mo pe na za makasi na ngo to tikela no bino musala. Ah oui. To mo boto la bino musala na bino mingi. Surtout komi ko sala musala na place na bino. Na kala to ba ke na fane tu ba bane ko luka ngabanda kala zo luka ngabanda kala ti no kwa bana na sa nini. Tala ko tu ye muta il faut ko yuko zo nyoko langala pa mingi. Ngabi ya musala to bima boto ke beng sai busala katata lobi ngabi along ba ko mto o répondre. Suko langol tanga bote. C'est ça. To tikela bino bosa musala. OK. To fanda. Nazaka facile no senga mutu pardon so na se sentir que na sali de kwana mabe. Moi également. To fana na se to tika onde to sali baka. Ese to ebita musu paso to pesa bande kwana mibali. Ta musu na se pelaka na tala ya nde kwana mais bon so na bien so ya na été. Très bien. Esali mde ko musu passe. To tika to sunga bango te. Très bien. Oui, to ebite rando ezalaka guerre faut ezapa musala ya SB ezala bien musala bela TV kende bien faut rando ezala mais to tikela ta mususu ba journaliste ba sa musala. Très bien. To za na se to ze l'appel ya ko za musala na yo. Très bien. Aujourd'hui maman Renate Foukou avant to longwa wana poto okota na makambo ya chaîne na télévision na biso côté kuna pe na moni ozo pesa meilleur mingi et pas battu mais et pas na yo moko pesa do meilleur té. Question on a déjà bomba au répondre biso. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous les artistes, vous pouvez sanctionner les gens qui vous rabaissent? Oh lelo, maman et Foukou, oh yebi ke nengo fandi boue, et ça na telle personne, tel groupe de personnes, bazalaka so baleki eza pour nous la promotion na bisoté, et ça la plutôt pour nous longo la biso bilamba pour nous descendre biso. Attitude nini bino ba comédien beaucoup face à batwana et puis comment est-ce que beaucoup sanctionner bango? Moi tous attitude des actes pour la plupart na carte na biso baza ba esprit faible. Toko yokana. Toko et ça la fait to yokana. On lui place boy, bu fane ba te journaliste na ndenga do sala boy to kende pa na été. Boyokani, ta musu chaîne ande ça to kende pa na été. Mais bo mona ka bosoye le lobby. Bou. Baké ko sala. Baké ko sala. Oh, mais vous en trahison. Esprit faible. Très bien. Esprit faible, moi tout ça. Ata boyokani. Trahison ezala kaka muso ata muso ba proposer moi le mo boy akokine te akena. Maman Renate Foukou ta la caméra. Yo za na kani. Nazana ka mutu te. Tu travailles pour qui? Pour tout le monde. Voilà, merci Vandeko Valandi. Émission Le Code de bonne conduite au Kenemale Malé, mais c'est la troisième partie, émission nationale. On se sentir à l'aise. Très à l'aise. Jusque-là, donc, ça dit tu travailles pour qui? Ouais, mais c'est qui ton maître? Il doit commander parce que la plupart des comédiens basent télécommandés. Yango le lot moni comédien faut commander rôle que comédien faut manifester impolitesse, comédien faut finga, comédien faut alonga na zone de confort na il y a artiste a commis le lengemo pour peut-être ba atelier. La plupart na bango ana ba metana ka po ya place baninga ba beta porte koko ba fungoli ba porte il faut ba yamba
yango wana tikala kana koyamba yamba pona ke na yamba tuna yamba na cha somi na cha kijalelo la plupart. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission, le code de bonne conduite. On va répondre bien, c'est-à-dire au cas où nous ici c'est le travail. En tout cas, nous allons travailler comme ça, même si il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce que nous faisons. Mais nous, biso, tout ça, l'effort, tout ça, là, biso, tout ça, là. Madame Renate Fokou, arrivée à chaîne, là, yo, ou, to, mon il pena que non, chaîne pena ma camou, donc, ils allaient qui est pour, ni, ils allaient dire quoi, maman? Parce que, au union, au Kenako tourné, et pas na bango, ils ont aussi 2 mains, 2 pieds, une seule tête, 2 yeux. Mais peut-être la vision de Ekeseni. Où nous en sommes? Pour la chaîne, la chaîne est chaîne est kaka. Il faut que Renate TV est kaka. Nous allons répondre. Le monsieur Fanny Senga moi mkenase batu mususu nakuta na kina bango ba réalisateur mususu ya mabe. Mingi nakuta na ba réalisateur ya mabe. O basa ke bo travailler film mbongo bimisi mbongo ebele. Asuka peso ta mususu 4-5 épisodes autourner ba épisode mususu episode ebunga kinango mais la machine ebungi mais boy on a fait lembisaka mususu bo travailler na ye ozela apesa o loko yo zelaki mais nasuka abebisi très bien obimisi ba mbongo mususu peta mususu na donc makameza ebele na kutana na mususu mutema ya mawa mutema ya boboto ndeko kingana sengi film otala ndeko pena bon na mona pe akoma ba film ko pese confiance ndenge boyokanaki na casting bosalaki omona asuka à la fin a présenté au film moko boye batu oyo boselinga kité pour lelo batu ne ba compter na kotala mais le casting comme récite nanu ya projet ya film c'est le casting ouais on a pesi film Zambe espère que na cha etalama data 4-5 personnes mbongo bimisi boy cash et ko film côté oui kozong ça même la moitié et décourageant très bien et puis tant na cause makamunga moko amen to travail na ndeko na ngala lu maleba bomona kina ba 2024 ba film kotaki et humilité na ye obena tant peu na beli na juizième pona linga tanenge to travail tout ngana zate la lo sala musala mais na linga toujours ngamona zato olanda to pesi histoire bona na ba début à 2025 tant na ye koma na tant na 2025 ba film surtout salaki ba ndeko ba bongisi ba film bongi e bona boy la loi azur élève à travailler zongi sous chaîne ba film ni les zongi na ye koma na zemi tant na komi na zemi to meke pe ko travailler mo ba quelques films et on a la loi mo ka travailler mo ba film mususu ngape na ye ba problème quand dire ka mutema mawaka ba problème o kuna bebisi ba film ba table bongi ndenge olinga kite na ko zo na pause na mi non na ba fatigue ba zemi ba na nga opikisanga et on se ba tournage pe mana nani azaki ko bela boy santé azaki vraiment bien te na ki ko stopper ti bon ezate na kangi chaîne comment on appelle ça les meilleurs na nga place mususu c'est pas na nga mona ko pesa te babi la charité bien nous donner commence par soi-même on a bon sana ndako na nga moko abona kene na sala ke faut kenda kuna nga faut la propre pona ke ko koma penda ka baninga ya mwana donc na tena nous pause mais calamité tozonga musala calamité zonga babi ke tangu na banaka. Très bien. Ezali vision nayo d'avoir cette chaîne ou au monaki parce que comédien nyo so comédie pour comédie tout à l'époque biso sala ki chaîne ba TV be comme na ndeko komi boyeti oui na bimi na top vision ba salinga chaîne non aux artistes comédiens les alateka ke ezate ke soki salika chaîne comme productrice non bala moko oui il faut oko tshaka ba biloko na ko kepe place mo boye ni la sa botoki aux artistes comédiens na kota na chaîne mona ça que beaucoup de personnes oublient na tunaki na Bella TV film au titre allo momie film mo na bunaki boye titre ngo zaki nini ti mais aux artistes comédiens faut quand même yo mon côté na chaîne YouTube na nga ba talika beta comme na nga bomo na ba obimi très bien na ça qu'on a idée wana pona miyeba pe lobby ezala wana lobby pe on sait jamais et pour nga na miyeba da bomo na nani on a ozalaka lobby nanga on se fixe un objectif pour ta chaîne objectif ya chaîne pour atteindre le lobby oui na salango mais quand tu le l'homme propose Dieu dispose. Voilà. Pour relancer ta chaîne aujourd'hui qu'est-ce qui manque pour biso peto ya ko jouer et le que manqué ezate ezaka ke temps
Tante. Bébé nanga zana no muke. Ah, bébé zana no akola. Tant to banda ka boye bita ko na batu na tamu banda tongo. Tongo ti pourquoi? Ba je ko to ba benga na chaîne à batu na kebo ke banda tongo ti pourquoi? Ti tamu su 22h 21h yo bozo muso ma ke ba ko le ma opoza na bébé. Bon bango no ba sisite bon ko yo mto na bébé. Faut bébé lia, faut bébé sukola, faut bébé sala ka sieste. Bon. Nyonso wana ça compte. Très bien. Aujourd'hui, na ba écriture parce que bozo sala ba chaîne et zo senga pe beaucoup marapé. Mais apparemment bozo komate batu misusu nde faut ba komela gabino mais baye o bazo komela bino bozo ko reconnaître écriture na ba. Komango za kapende ni neti idée ya ye ko komaka ye makamyo. Film kasi moto do do ndeti lalu. Aye pa na yo azo komati. Mais yo ozo reconnaître te que lalu azo koma. Donc nyonso yo nde faut me maga gloire. Neti nga no da bazawana lo ayebi. So film eza yanga. Mani nga to reconnaître akara ke maison de production il faut que Renate. Mais film écrit par Kingan, ils ont toujours na chaîne nanga. Na lingate ka fonga na ta couronne nanga lukumte muta pesi suya mutoki na ya se donner bi ko ma film ndenge sala. Ta mususu babutu wana zolala te ba bongisa menga botole gloire wana te. Film écrit par Lalou Maleba. Idée Lalou Maleba. Sauf à part que ça yanga ponga la komanga na songa na koma film nanga. Idée nanga. Loko na zaka na makasi te ko bala ko koma kanyo so bungisa nga na zaka na bengi mutu fanda na. Komelanga boy. Et mon appel ba ko bala komaka toujours mutu tout zaka wana ke idée Renate écrit par Kingan. Très bien. Oui. Voilà. Madame Renate Fokuto qui est malé metoli na toka bwana yo na biso awa. O ezali parti o ezotala yo, ezali musala na yo. Ezali parti o que nous voulons aussi que les gens puissent comprendre quelque chose par rapport à le parcours il y a Madame Renate Fokuto na théâtre jusque là. C'est une réussite, échec ou vous êtes en voie il y a réussite. Bon, si on a le baiser échec, nous allons ingrate. Si on a le baiser échec, nous allons ingrate. Nous avons réussite. C'est long. Nous avons na misu, nous avons na misu. Tout à l'heure que nous avons bossé, nous avons na voiture, nous avons na TV, mais nous avons na sac. Nous avons réussite pour la UPB na théâtre. Très bien. 2025-2024, Zaki a némocopé à turbulence de la part de maman Renate Fokuto. Oui. Beaucoup d'humiliation. Oui. Au surmontant, on est. Au besoin de comme ça, on a kisao, ne l'on naza forte, mais na quatre et ça lui passe. Oui. Ça veut dire que au Kawana. Oui. Au Kawana pour ne pas. Ça lui passe. Tokotana. Na mozindo. Effort nini bozo ko sala bino pe baye oyo bozali na mwa maloba te ya koloba pe bato bayoki pona ko régulariser makambo ebele ya mabe o ezo ko entourer bino. Ba comédien? Oui. O tozala maloba. Lokola no sola na maman Renate Fokuto. Obi to pesa na pesa ba conseil mingi. Ah oui. To loba pe mingi. Ngana loba kake nde tozabu mutaza mettre à vie na e. Neti yo ya mbinga boye. Oya minga na émission biki été to sala émission na ifuki kitoko oyebi na kati na oto ate ke mabe ko muto osala neti muto osala mabe pona ya mona ke mabe na ngana osala na osala ngo kitoko. Très bien. Eza passe point de magio oyebi se ke loko osala eza mabe eza la passe donc tika ye moko ngana koma na ngaka toza mikolo toza ba mama ba to ba baba bana ndamutasa vi na ye moni ko sala malamu moni ko sala mabe. Mais na yebisa ba basala kama be baba nyama baba yuma bangoto baba ba sans esprit ba soit pas ba chèque abatu. Très bien. Voilà, regarde la caméra, votre message de la fin pour na mokolo mwa lelo pour la émission ya lelo avant na beto mwa ndendi kama ya suka poto luka mweto kabwana et surtout pour na etali musala na bino. Mot de la fée aux alatés pour nous toka boy na papa ngala pate le but de kokuta na place mususu pour maman pour émission lelo toza batu
Mosanto, obsoto bana mno, abo so moyemba ezalaka, moyemba ezala kwa moyemba ezala kwa ngani angelu, naza na angelu te na mutu amokili. Très bien. Onde kwa Monique, mama loba na ngata musuna betisa mi mwa liba. Ko ponga lobi oza se, o ezo tala kaka nga. Et puis pe a pe to tangi na biso ko mwa moto te. Tozuka exemple ya Renate Foucault. Mabe alimbisi. Po boza na ka tempo mutu nyosa mutu mtana litoi na ya koyokela makam. Wa moni na litoi ne yokela na sens contraire na wonga na lobité. Na place to ta keza ki bona place ma fingo yekaka limbisa. Todo kolo. Ba dédicace ezate? Mais c'est mon mari, Marguerite, n'a pas mon mari n'a pas moyen, n'a pas pour faire notre la biloko yo. Ah, mon mari. Oh, et n'a pas pour faire n'a pas n'a moyen ben. A n'a pas pour ta bien ba tumse ba tindela kai ba katela kai. Et so ba katele ba tindela lobi. Tala oza numéro na été. Tindela été. Ouais, c'est bon mari. Que Dieu soit loué. Na pesi ba tunyo so ba linga ngai famille nanga. Bambote ba meilleur avec tous on a début année Lalou Maleba mon ami en tout cas Lalou ceux qui azaki mabe pas batu mususu pour na ngaza lipamboli merci na ye merci na papa Ngalapa meilleur ve na yo merci na papa na biso Asake na PC merci na batunyo pour ça na otanga batunyo so bazé belé merci depuis salon depuis na kota awa salon GG Beauty bazalanga kaka tellement lokola net nazala na ba futur marié babukani en tout cas salon GG Beauty goût mututu aza besoin ya suki mututu aza na besoin mam benjol ayaka tuzaka na première forgeron. Très bien. Donc yaka no na salon merci. Très bien. C'est quoi le plus grand regret? Il y a Renate Foucault dans le théâtre. Point nazaki personne moko public. Très bien. OK. Pourquoi Ozaki personnalité publique? Personnalité moko à la portée de tout le monde. Tu regrettes aujourd'hui? Tu regrettes aujourd'hui il y a pour ça la théâtre? Non. Si c'était à refaire, on nimaka koza la comédienne? C'était à refaire. Non nimana zalaka comédienne. Na sexaka batu na continuer kopesa sengo o na misa na kopesa na batu mais na regretaka kaka kozala oyo muto nazaya epesa batu ebele ba opportunité ya kofinga ya kokosa likambo mutu ayebine likambo ole bezana ngo bongo te maye koloba batu ebele boyoka bato bondimela bozala muke bozala ebele mais o boboya kokoa na makamne bozala muke. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. S'il faut donner un conseil dans l'émission au Lelo, émission le cours de bonne conduite, le cours de bonne conduite. Pour que ça conseille ni. Bravo na idée, na idée à créer émission oyo. Malgré oza oyo ozali, oza communicateur ya Mama Bellevue, mais on dit mo fungola ba porte non polele na mututu. Au fond la porte na oyo aza bakuki o naza boye porte eza ouverte mututu alinga a s'exprimer na ndenge na ye apaka mafinga mais o eza ke mafinga elekate mais o eza to pesa analyse makamu na yo to lobela kaka carrière na yo mutu na makamu ezomona ya mabe na mama ezoleka na mokili ofungoli porte na yo. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était Tadinga Lapa, la présentation de cette émission. Notre invitée, Madame Renate Foucault, la reine. En tout cas, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. L'émission a été assistée par mon frère Lalou Maleba. Un grand merci à GG Beauty, Bisika Boni, Bayambe Biso, à Sake, à la réalisation. Na pesi mbote na bayenyo so bazuli baku ya kolanda biso. En tout cas, Maman Bijoun Ketani, Maman 90%, Maman GG Zikani. Vous êtes tellement ébélé, au bolinga kabiso, Nzambe a continué à combattre la bino. Maman Ogi, Maman Charlie Bozio, Maman Yvette Mbangu, Maman
Aurélie Mafuka, maman Katez, mon amour de serre depuis le Canada, Pesa maman Kamwanya Mbote, Yebisa maman Kamwanya que son fils l'aime beaucoup. Big dédicace à maman Etiel Ngoma, c'est-à-dire maman Etiel Ngoma boka. Maman Etiel Ngoma. T'as dit ngala, je suis très heureux. Bonne année à vous, bonne année Biscanio Saison Bino, Lobeko le Galilo. Merci. Merci.